pona papa Charles Mombaya. Papa Charles Mombaya azaki moyembi musicien chrétien asala pe ba succès ayemba pe makasi mais aibaki na ko se retrouver kaka na esika moko wana oyo yali de tourment nyonso wana ezali vanité de vanité pamba te bato ba mipesi likolo ya biloko mokili oyo bato ba mipesi na bisengo mokili et puis ye nzamba alakisaki pe fornication yango wana nde esalaki pe eteyaki na ko se retrouver na esika mabe bondumba ozana mwasi na yo mais ozobima lisusu na basi misusu ozana mwasi na yo ozokende ko commettre lisusu ba adultère biloko wana eza moko ya biloko oyo nzambe azo sepela nango ata mkete do tango oza mwana nzambe fo tala vi na yo ndenge ozo tambola fo tala vi na yo makambo yo ozo sala do yango wana tolobi ete jugement ya nzambe ekoya mais posa nzambe ezali ete bato batambola na kati ya justice ya nzambe nayebi ke par rapport à ba question bozo poser ete bato mingi bazo se retrouver na esika ya pasi pe mingi bozolo ba kesiko seke na lola mutu akota zate tolobi teke na lola mutu akota zate na lola bato bazokota bazali bato bakota bokonzi ya nzambe bazali mais bazokota mingi te toloba ke likambo nzambe ezali kwa likambo ya 1 pour 1000 soki na lifelo bakei 995 999 seke na lola bake moko par rapport ya vie o bato bazomene parce que bato bazolinga nzambe te bato tolingi biloko nzambe asali tolingi nyonso oyo nzambe asali mais tobosani ke nzambe asala biloko wana fo pe topesa ye première position na kati ya bavi na biso na papa Charles Mombaya. Papa Charles Mombaya azaki moyembi musicien chrétien asala pe ba succès ayemba pe makasi mais aibaki na ko se retrouver kaka na esika moko wana oyo yali de tourment nyonso wana ezali vanité de vanité pamba te bato ba mipesi likolo ya biloko mokili oyo bato ba mipesi na bisengo mokili et puis ye nzamba alakisaki pe fornication yango wana nde esalaki pe eteyaki na ko se retrouver na esika mabe bondumba ozana mwasi na yo mais ozobima lisusu na basi misusu ozana mwasi na yo ozokende ko commettre lisusu ba adultère biloko wana eza moko ya biloko oyo nzambe azo sepela nango ata mkete. Et shalom shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a solo lelo tozo partager na bino liloba ya nzambe par rapport ya jugement de Dieu et samseli ya nzambe na banza et samseli ya nzambe na kati ya makambo tokolobawa tokobimisa moko na moko par rapport ya ba question nabike mingi bozo benga bozo poser ba question ya on peut to lemba te pona koleka pona ko répondre bino parce que ceux qui to vandi et kozala malamte pour msala kolo abengel biso yango nabike batebele pe bozo poser ba question ko tuna biso pona mama olange azawa pe couple olange uya solo kolande sama na onga na mona o nzambe alakisaki ngai ye na mobile na ye baza sauveté baza na lieu de tourment na esika ya pasi pona nini parce que ye moko nzambe alobaki yango abaki ete mingi pe bakoteya na kombo na ngai mingi pe bakosala misala na kombo na ngai mais lokola batosaki tina suka te nde yango wana ekosala ke bakende ko se retrouver na kati ya lieu de tourment yango wana omoni biloko mosusu nzambe azoloba ete basali ebele lokumu ya mokili oyo pe succès ezodétruire basali ya nzambe yango wana omoni nzambe atalisaki ngai lisusu mikolo pour la 4e fois kolakisa ngai lisusu vi na bango abike basalaki nzambe na ebandeli me na suka bayaki kolongwa na nzela na ye alakisi ngai biloko na bango ndenge ekomi barui bozwi na bango ndenge ebebi mpona nini parce que bato mingi basalela nzambe mpona koluka lokumu ya mokili oyo bamsu mpe botunaki mpona papa Charles Mombaya. Papa Charles Mombaya azaki moyembi musicien chrétien asala pe ba succès ayemba pe makasi mais aibaki na ko se retrouver kaka na esika moko wana oyo yali de tourment nyonso wana ezali vanité de vanité pamba te bato ba mipesi likolo ya biloko mokili oyo bato ba mipesi na bisengo mokili et puis ye nzamba alakisaki pe fornication yango wana nde esalaki pe eteyaki na ko se retrouver na esika mabe bondumba ozana mwasi na yo mais ozobima lisusu na basi misusu ozana mwasi na yo ozokende ko commettre lisusu ba adultère biloko wana eza moko ya biloko oyo nzambe azo sepela nango ata mkete do tango oza mwana nzambe
faut tala vie na yo ndenge ozo tambola, faut tala vie na yo makambo yo ozo sala. Do yango na tolobi ete jugement ya Nzambe ekoya, mais posa Nzambe ezali ete bato batambola na kati ya justice ya Nzambe. Nabi que par rapport à la question bozo posée, ete bato mingi bazo se retrouver na esika ya pasi. Pe mingi bozo lo bake siko seke na lola mutu akota zate. Tolobi teke na lola mutu akota zate, na lola bato bazo kota bazali. Bato ba okota bokonzi ya Nzambe bazali, mais bazo kota mingi te. Tolobi ke te likambo Nzambe ezali kwa likambo ya 1 pour 1000. Soki na life lo bake 995, 999 seke na lola bake moko. Par rapport à la vie au bato bazo mene, parce que bato bazo linga Nzambe te, bato tolingi biloko Nzambe asali, tolingi nyonso oyo Nzambe asali, mais to bosani ke Nzambe asala biloko wana fope to pesa ye première position na kati ya ba vie na biso. Tolobete injustice kati na bana na Nzambe, mensonge kati na bana na Nzambe, nde biloko wana ezo détruire bana na Nzambe. Tomoni yango lokola mutu roi Akab azaki roi monene. Roi Akab na kati ya bokonzi na ye abanda ko kamba, abanda ka bien. Metango akei ko bala Jezabel. Jezabel azalaki lokola mwasi moko oyo autaki na monde ya ténèbres. Jezabel azaki déjà lokola sirène moko bake pesa ye. Ndenge pe tomona mingi na basala ya Nzambe na bana Nzambe. Bamsu bazobala basi moko oyo Nzambe atindeli bango te me bauti na monde ya ténèbres pona ko détruire bango, ko longola bango na présence ya Nzambe. Po Akab amonaki bilanga ya bato. Tango amoni bilanga wana azaki na besoin ke bilanga wana ekoma ya ye ya Nabot. Asengi ete bapesa ye. Me Nabot alobete ezali yanga pe eza ya libota na ngai. Eza ya ba papa na ngai. Donc naza héritier. Nako kabolango te to pe nako kabango te. Nako kabango te. Alors na cause nango nde alobaki ete lokola eza boye na yebisa mwasi. Babi butum bimbali akite. Butum bimba zaki na esengo te. Mwasi na ye Jezabel abike pourquoi ozana esengo te. Yo roi mobimba. Abite na sengaki nazwa bilanga wana ya Nabot, mais Nabot aboya kisoki otali na mkanda ya roi okomona yango. Nabot aboye ko pesenga bilanga. Kasi ye alobaki ete ngai moko tala mwasi ya mabe. Babi que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Oyo akutani na mwasi ya malam, akutani na lipamboli, akutani na bomengo ya Nzambe. Mais soki okutani na mwasi ya mabe, okutani nde na malédiction. Ndenge moko pe soki okoti na libala ya mabe, okoti na kati ya malédiction. Nde omoni ke ya pesi conseil ya mabe. Abi oza roi makambo wana ekoleka bongo te. Pe bakoki ko monela yo te epai ya mutu azaki peuple amonela yo jamais. Mwasi oyo apesa ye conseil ya bien. Ayebisa ye kete to somba na ndenge ya kosomba ou bien to senga na ndenge ya kosenga na malembe, mais mwasi apesi conseil. Alobete ngai moko na kobima na kopesa lettre. Akomi lettre. Na lettre wana bakomi ete bato nyonso oyo bokomona Nabot fo boboma ye. Parce que Nabot basengi ye bilanga epai ya roi, aboyi kopesa pe afingi Nzambe, afingi pe roi. Bozwa des brigands bocha pembe na ye. Comme ça ba brigands wana to ba criminel ba banda ko publier mabe na ye. Bible le bete ba banda ko publier mabe na ye. Tant bazo publier mabe na ye wana ekomaki ti na miso bato nyonso pe balapidaki ye. Bazwaki mabanga babetaki ye. Maintenant babete mabanga akufi. Tala kolo bilanga akufi mero atikali. Tango Nzamba moni boye ayebisi mosali na ye. Abi Eli kende ko ebisa ye abongola motema. Makambo asali na sepeli nango te. Makambo ya asali ngai Nzambe nakoki ko sepela nango atamkete parce que ye aza roi azana bozwi ebele mais mutu oyo azana kaka peuple akei ko botola ye biloko na ye. Nde tomona injustice kati na mokili awa. Nde ozomona ete bato ebele bamona bulamu ya Nzambe te. Bato mosusu bakoti na kati ya ba corruption. Ata ozana raison soki yo ozana mbongo te okolonga te. Mais mutu azana mbongo ata azana tori yende mutu akolonga. Nde ozomona ete Bible lobi la justice élève une nation. Donc justice ezo élever nation. Ba nation na biso soki tolingi ete ezala élever justice fo ezala makasi. Fo mutu na mutu ayeba lolenge na ye
fo mutu na mutu ayeba itale droit na ye ndenge nini ye akoki kozala oyo eza ya oyo eza ya oyo eza ya oyo te eza ya oyo te nde ozomona mokili ndenge bato bazovivre biloko ezosala ke bato ebele bakende kose retrouver na esika mabe tomoni yango mpe meme na roi David azaki roi moko ya malamu asalaki nzambe epuis nzambe abengaki ete homme selon mon cœur mais roi David oyo amati likolo etage azomona mwasi moko azosukola nde alukaki ete mwasi wana akoma ya ye mais alukaki mwasi wana na ndenge nyonso atuni ete wana aza ya nani bayebisaki wana aza mwasi ya mutu na yo iri abi bobenga ye babenga mwasi wana azwa mwasi wana pe akoma pe lettre ye pe asala kaka le même likambo wana David pe asala kaka likambo wana akomi lettre abike nde bokomona ye aza liboso iri esengeli boboma ye botia na kati ya ranger ya bakomando oyo ya likolo comme ça tango bako publier sentence na ye akufa ba publier sentence akufa petango akufa roi David a menacé ye na va kutu akufa bike foka oke vanda na ndaku na yo a répondre te ngana banga nzambe comme tozo ke na guerre soki oke na guerre okoki ko vivre na mwasi te fo kende kaka ndenge wana mais roi forcé ba milicie masanga comme ça soki alangwe balobete mokumba wana tozemi wana ezalaki ya ye moko mobile na ye mais nzambe abimisa secret wana ebana kete oui mwasi wana azaki mwasi ya batu mais David abomina kolo na ye Bible ezotasa biso ete nzambe atindaki prophète Nathan comme ba prophète bazali na sagesse ya nzambe azaki Nathan azaki prophète oyo azaki na sagesse ya mokonzi sagesse ya nzambe ezalaki kati na ye pe ayebaki na ko répondre pona kolobete ezaki na mutu moko na mboka moko mutu ambongo aki na mbongo ebele pauvre moko pe azaki na mboka wana mutu ambongo azaki na 1000 brebis mais pauvre kaka moko na moko wana ye mutu ambongo ayeko senga ete debsangai mpate na yo parce que bapaya bakomeli ngai tala likambo boye azwi mpate wana abomi mena ye atikali na 1000 na ye nde roi David asilikaki David alobi ete nani akoko osala makambo oyo eza injustice ya boye yo oza na mbongo ebele oza na bampate ebele otiki bampate na yo okeboma kaka ya mutu moko epi osuki wana te obomi kolo mpate wana abomaka kolo mpate wana abomaka kolo mwasi wana nde omoni ke suka nango nzamba atindi Nathan le prophète ayebisi ke tala makambo nzamba alobi mutu moko asalaki makambo boye David agangi asiliki David alobi ete nani akoko osala makambo boye eza malamu te mutu ya boye fo balapide ye mutu ya boye fo baboma ye mutu ya boye fo bapendre ye kasi prophète a répondre ye abi ete me likambo yango mutu asalaki yango eza yo yo nde mutu asalaki likambo yango nzambe apesaki yo ozwaki basi ebele ozalaki na biloko ebele mais otiki yango okei kozwa mwasi ya serviteur na yo mpe ntango ozwi mwasi ya serviteur na yo okomisi ya ye akomisi ya yo ntango akomi ya yo obomi lisusu serviteur do masumu na yo ekomi epa nzambe mais nzambe alimbisi yo lokolo osengi bolimbisi nzambe alimbisi yo mais conséquence ekozala mwana wana akobotama akokufa masumu elimbisamaka nzamba limbisaka na masumu mais yebake Bible elobi lifuta ya lisumu ezali wa to omona ngo kati na mokili awo nzamba limbisa masumu mais conséquence ezalaki mwana wana akufa David asala ba jeune asala ba retraite a jeune bazolia na do batu musu bazolia ba pesa biloko azoboya bi mwana fu abika mais kaka na kati ya jeune wana mwana ayeko kufa tango abandi ko lia biloko batu da yeba ebisi ba ancien balobi osali ndenge wana po nini parce que tant mwana azaki malade osali jeune mais tant mwana oyo ayeko kufa yo osali nini okati okomkolia elakisi nini abite ngai mutu na kokende sika ye azali mais ye akoya lisusu esika ngai nazate bien aimé toyebete masumu tango ozosala yango ba conséquence eyaka mikolo yango tozote ya batu mingi bazoloba bino bandabo bandaki makambo ba repentance yango tokosala yango ndenge nini et puis bamso bazolo ba frère Isaac ndeni tokoyeba ke naza mwana nzambe asolo oui na lobelaki yango ke bana nzambe belé bazali na mukili bazokota ba église seko toni mutu mususu okomaki mondimi ndenge nini ayebisi te parce que nasambelaka na ngai parce que nazwaka baptême parce que nakendaka église bandimi batondi bebele na église nazo répondre yango par rapport à ba question na bino bandimi bebele batondi na église pour basambelaka te parce que bayamba pe Yesu te lokola mokonzi pe mobiksi na bango donc soki olingi nzambe asunga yo yamba Yesu wana po ete asunga yo donc mutu na mutu fo yeba yango na ntango wana
David aleli Nathan ayebisi pe David a dit oh Seigneur j'ai péché contre toi. Ce que tu as dans Psaume 51 verset 1 jusqu'à 7. Abi tes fait ce qui est mal à tes yeux. Abi ma mère m'a conseillé d'aller pécher. Maman nga botinga na kateli sum. Do ma sum ezali katina ngai David. Limbi sangai. Babi David asala presque à 3 jours na mabele kaka. Azo sala repentance. Azo se repentir. Azo senga pardon. Nde ozomona combien de personnes oyo tozali tozoba bien malaki. Ozoba bien malaki. Mingi bazwa biloko batu. Ozoba biloko batu mais ofuta kat nyongo te. Ozana ba nyongo ebele mais ofuta kate. Bamsupe ozwa mbali ya batu, msupe ozwa mwasi ya batu. Biloko wana nde anto sala ba repentance ndenge Nzambe ayebisa ngaki. Yebisa bana na ngai ba se repentir. Makambo ngai nazolakisa yo. Ezali nde makambo oyo esala bato bakende lifelo. Po ba question ya bato ezozala mingi. Pourquoi kaka Nzambe azolakisa ka bato mingi na lifelo. Tolobi te bato nyonso baza na lifelo. Toloba ki lokola ba papa Jacques Vernon baza na paradis. Ba papa Edina Bala baza na paradis. Ba papa Osborne, tel Osborne baza na paradis. Baza na paradis pona nini? Parce que na vie na bango liboso bandaki na masumu, batikaki masumu lokola papa Edina Bala liboso azalaka bandi, azaka brigand. Tango ayoki campagne ya mosali ya Nzambe Osborne. Abiki Osborne soki asekwisi ebembete, be soki Osborne asali miracle te, toko bambaye mabanga. Mais à partir ya wana ayoka mateya pe ayebaki ko bikisama po amona miracle. C'est ma miracle wana abikisama akoma msali ya Nzambe. Nzambe ayebisanga ke bato ebele akosala bango basali na ye. Nathan otozali ayebisanga akosala bilembo ebele tokomona. Abibo komona batu msusu akozala magicien ngai Nzambe na kotoucher. Msusu akozala nganga na kotoucher. Msusu akozala occultiste na kotoucher. Batu ebele bakoye pa Nzambe. Po eza biloko ya suka Nzambe azosala. Abi ezali biloko moko ya suka azosala pona tango tozali. Parce que temps eza vraiment mabe. Le temps est mauvais. D'autant tozala ngo eza temps moko ozomona ke mutu na kati ya mokili awa mutu akomi motema mabe. Batu bakomi na mitema mabe. Mutu azosala mabe parce que bike nazali ndeko ya intel, nazali ndeko ya intel. Mususu komona azoloba te yo okosala nga nini? Nga naza mokonzi. Okosala okomema nga wapi? Mais bato ebele pe bazwa ba pouvoir na kati ya CAO. Ebele pe ba réunion. Ebele pe bazwa ba bozwi ba mbongo. Ba msupe ba dondo ababoma batu. Mais lelo o bazali susu te. Lelo oyo baza na se amabele. Lelo oyo baza ya kopola vanité de vanité. Bien aimé, na kati ya mokili ya Nzambe azolinga mutu na mutu opesa moninga na yo considération. Fo yeka oleka na ko considérer moninga na yo. Pesa baninga considération. Ndima baninga sepele na moninga parce que Nzambe bien été tu aimeras ton prochain comme toi-même. Na kati ya 10 commandements. Abi tu n'envieras la maison des personnes. Okoki ko envier ndako ya moninga na yo te. Okoko envier mwasi ya moninga na yote. Okoko envier mtuka ya moninga na yote. Okoko envier bozwi ya moninga te. Nde biloko wana ezosala te bato ebele bakende na kati ya moto. Soki moninga azwi nde tobota makawa mutu na mutu aza na date na ya bota maka. Mutu na mutu aza pe na date na ye akufaka. Nde yango ozomona ke lokola toza bongo mutu na mutu pe aza na date na yo Nzambe akopambola ye. Towelela mingi ye ata apambola me. Pona nini ye apambola me liboso na ngai? Pona nini pe bolo bagateke pona nini ya kufili boso na ngai bolo bagapende ngwana mo pe bolo bate pona nini ya kufili boso na ngai poto comprendre te nde tozali awa na kati ya monde. Donc nous sommes pèlerins sur la terre tokoleka bien aimé. Nzamba zo senga yo oyeba ye. Nzamba zo senga yo oyeba ye. Obongola motema ondimela yeke aza Nzambe. Aza nkolo oya pesa kayo makasi. Aza nkolo oya sunga kayo. Aza nkolo oyo azoede yo azosalela yo grâce komona te mokili oyo ndenge eza boyeke okotikalaka na yango ebele babeta mapeka kati na mokili oyo ebele balobaki biso tozali bato ya makasi toza bapomba biso toza bato ya nguya me mokili oyo esilisa mabele emela bato jour mosusu nazoleka na nzela namoni place moko bakunda bato cimetière tala cimetière monene moko natelemi na bandi kosala réflexion natali donc bao mpenza bazalaki bato neti biso do bazaki neti biso mais lelo o bazana se amabele yango namona passer moko azoloba prophète Isaac ngai na sambelaka kaka Nzamba sunga ngai nakufa te nakende kaka na enlèvement
parce que nasa mabele mulunge na mulunge. Oh. Nasa mabele mulunge na mulunge. Est-ce que mulunge wana yoko yoka yango? Nasa mabele mulunge wana yoko yoka yango te? Mulunge yo kende ko yoka nde na lifelo tango kitakona na kati ya moto ya lifelo. Ekozala suna nzoto te. Ekozala am na yo. Ekozala am na yo. Ekozala na kati ya lieu de tourment na souffrance. Nde kozala wana bazo torturer yo jour et nuit. Nde nzamba azo memangai azo kende kolakisa kanga ba makambango. Nde mona bazo memayo bazo tourmenter yo. E koyoka tango zo kende porta efungwama ka komona porte moko mnene efungwami moto ezopela. Je me sukolo ayebsanga kena ko kitsa yo kuna na kati ya profondeur. Na leli na binzambe ko sala nga boete. Nzamba bi ko kende. Jour wana namona kili so présence ya mutute, namona présence ya Nzambe te, nazalaki nga moko na kati libulu wana. Namoni esika nguna zalaki, ezalaki penza ozomona lokola ba salito ezaka na kati ya dal. Lokola bestrema o ezaka na kati ya dal. Tala poto ya makasi. Tala siko na kati ya poto wana, moto ebanda kopela lokola ndeto mona ka volcan. Na niati wana. Natala botango na kwe wana Nzamba permettre na kwe wana na moni ba kusu ba matanga nzoto na rapidité na michop ezo matanga nzoto michop wana ezo matanga pendant que ba michop wana ezo matanga nazo longole na bimana ba moto na bilembo ya moto ba frère tozaka na bango na lakisa bango na moto penza jour ango kakuna na sena zolela Nzambe bimisanga nazo mona pa eloko moto réaction moko ezate na bandi ko potana na kata poto wana yoka moto wana ezaka lokola siko bazui ozana pota bazui pilipili ya moto pilipili ya makasi bacheyo na kata pota souffrance ngapi pourquoi ko lo permettre ngana isika oyo solo akopola parce que lieu de tourment oyo yoka lifelo eze isika penzi ya mabe oyoki eze isika bilakeli ya mabe vraiment passe na passe solo moko eza kuna na mukili wana tikala ata osangisi ba fulu nyonso ya mukili mobimba ekokokana te na solo wana gaz moko moyete etango ozo ka solo wana ozo sentir penza ke oza na kati ya passe nde Nzamba asalaki na bimi tana bimi namoni mwana moko boya 7 ans na libanda ya libulu tana moni mwana wana ya 7 ans na bisi ke lelo penza Seigneur Jésus-Christ a permettre na kota na kati ya lieu de tourment na yoka ndenge ezalaka pasi parce que lieu de tourment est divisé en deux parties. Première partie yango bato bazokufa awa bazokende kuna soki kolo Yesu aye nde na temps wana akosalisa jugement dernier wana ekoya nde akosambisa lisusu bato wana bao basalaki bolamu bakota lola bao basalaki mabe po bakende kosibiri lisusu ba conséquences oyo bazoyoka lelo eza avant goût etango ozoyoka bato kuna na kati ya libulu wana eloko ebanda obangisa bakri ya makasi bato bazoganga lokola milolo Seigneur 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 Jésus Jésus bazosenga na bamai bamsoko mona balole mwese ebima libanda wana sikoyo ezoka mutema ezobeta penza motema ndenge ezobeta pu et puis ozomona kotango silence moko kimia moko bandi koloko ba crie bandi lisusu oyo ki penza lokola ba bombe ezobeta tango ebeti kuna pu ebandi ko kende kuna kote msusu kuna pe bato wana pe bango pe tourna bango ekoki babandi ko torturer bango bamsuko beta bango ba fimbo et surtout soki ozaki mwana Nzambe ozaki mwana Nzambe otiki bonzambe opengwi likolo biloko mukili oyo okeli felo pasi ya bato basambelaka bayoka kuna ezalaka koleka même bato bayeba Nzambe te do bato baguta vie spirituelle te bao baguta makambo bonzambe te bango passe bamonaka na lifelo ezaka mwa mke mais oya bato bazaki bandimi basambelaka deje soki oke kuna okosala boye bademo bayambaka bato baza bandimi be ozaki pasteur ozaki évangéliste prophète otiki Nzambe oke kufa na kati ya masumu bawana nde penza banyokomaka ozono bazo benga bazo sangsebele ba demo babi lelo eza mokolo ya fête lelo eza fête monene lelo tozo yamba mutu munene oyo abanda kotindela biso ba moto lelo tozo yamba mutu munene oyo abanda koniokola biso lelo eza mokolo na biso wana bazo sepela siko soki basimbio nde okomona babandi ko torturer yo na ba torture ya modèle na modèle okoluka mutu ya kolongola yo mais sans succès okomona ta mutu moko te
okoyoka ta sango mutu te kuna bato nyonso bayebi ke mutu abikisaka bato eza kolo Yesu siko kolo Yesu yango na mokili awa bayamba ye te moyeba bika eza te moyeba bika eza te parce que le seul mutu oyo azobikisa mutu eza Yesu bato bele bazoke sutuka soki okende na lifelo nde okende na lie de tourment wana nde okomona ke donc kolo Yesu aza nzambe soki okei kuna nde okocomprendre mateya nyonso oyokaka na lifelo bato babosana eloko te na lie de tourment babosanaka eloko te makambo nyonso bato basala kuna ezalaka kaka makambo nyonso osala okoraisonne yango eza lokola histoire ya mauvais riche na Lazare na paradis mauvais riche na lieu de tourment mauvais riche azo raisonner ndenge azaki na mokili ndenge abande kolia bien ndenge azosala bafete ndenge azosala makambo tu mais ayebaki te ke un jour akokufa mais ayebisi bango bapese mai amela bayebisi ke okozwa mai te ozali kolia bien obandaki komela bien bafete chaque jour mais moninga oyo abandaki kozanga obandaki kosunga ye te ndimaka pasi wana mwana na ngai abi natiki 5 frères na mokili fale mpe bango bayoka liloba na Nzambe bayebisi ke na mokili baza na Moïse bazali mpe na baprofete bayoka baprofete bayoka Moïse po ete babika bayebi ete te Moïse na ndimi te ke aza kuna bayebisi ke Moïse aza kuna Moïse eza Bible mais Bible esangisi 10 commandements ya Moïse esangisi mpe baprofete nde Bible ozomona donc Bible ezosangisa Moïse na baprofete donc soki ozotanga Bible tosama loba Nzambe kolinga te koma trop tard kolinga te koma trop tard banko eza mingi na kati ya mokili bato nyonso baosala bato banko ebele bamona comme si mokili yango mpenza ezaka ya bango donc mutu na mutu azomona ke nasalaka oyo nasali mutu asala ngai eloko moko azawa te mais bien aimé ozwa biloko ya bato na nko oyiba biloko ya bato soki ofuti te ekozala pasi soki ofuti te ekozala problème odefa biloko ya bato baniongo mpe baza na baproblème parce que mutu azodefa niongo yebake baniongo wana ezokende kozela yo baniongo ya bato defa wana ekende kozela yo nde ozona mikolo oyo eza mikolo moko ya bato kosala barepentance kolelepa Nzambe parce que tozala na mikolo moko ya mabe soki obongoli motema te ekozala trop tard lifelo bato bele bayebi teke eza lifelo ezali na lingala tobengi yango lifelo mais na français eza lieu de tourment eza lac de feu sika bakobwaka bango mpona libela donc esamsele ya Nzambe wana ekoya mpona mutu nyonso asala mabe babi ke car Dieu soki otali na Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Babi, en effet, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu est sauvé. Et celui qui ne croit pas, il est condamné par ceux qui n'ont pas crié au nom du Fils de Dieu. Fondi melaye. Foyeba kenam kilawa naza molekinzela. Ce que sali analyse ndenge yo botamaka. Mokolo yo botama. Bato bozaka na bango baza wapi? Nga jour moko nazaki na ndeko moko boye. Ndeko wana tozaki na ba âge ba 12 ans. Babengi biso epa ndeko na bango. Tokomi kuna. Kokoma tokomi kuna batie biloko tolia. Esprit na ngai lobiki kolia te, na lia te. Mais tozongi. Na kozonga wana babike te, ndenge za wana camarade wana akufi. Na lela. Menga nazaki mwana mke. Pour nini? Parce que Nzambe abatelaka ba oya ye. Soko za mwana Nzambe ayebaka biso bien. Nano botamite Nzambe esi aponaki yo. Nano botamite Nzambe esi ayebaki yo. Et lokola Nzambe ayebio, siko yo foluka oza na intimité makasi liboso ya Nzambe. Foluka koza na intimité makasi liboso ya Nzambe. Nde na meka ko expliquer bato mususu Nzambe azolobela biso na ba midele ebele. Soki olotaka mingi, ozolota mingi ke oza na bilamba ya salite, c'est que otambolaka na vie ya masumu. Soki olota mingi, oza sans bilamba, oza ni. Donc elingo lakisete oza na ba esprit moko ya ba sorcellerie inconscient. Biloko ndenge wana. Donc mutu na mutu Nzamba lobelaka biso na bandoto. Soki olota mingi banyoka, nyoka eza présence ya Satan ye moko en personne. Soki ozolota ngulu ezali vie ya masumu. Donc ndenge ngulu azalaka soki asokoli adindi na potopoto.
asokoli adindi na potopoto soki adindi na potopoto azongi liso na mai kaka bongo nde bavi wana yango ozomona ke tangu nabimi na kati ya libulu wana mpona silisaki te nabimi na libulu mwana wana ya 7 ayebisinga ke kende koyebisa bato nyonso mpo bato baotia tembe okosibir nde toza boye kolala kolamuka bajour ezochange badate ezochange bambula na yo mpe ezodiminue ndenge bato bazofete baanniversaire bambula mpe ezochange mikolo mpe ezokoma mke même baanniversaire yango mpe eza nango mpe ya nzambe te anniversaire eza ya nzambe te ezali fete moko oyo eza provoqué na baromain eza biloko ya babylone me bato ebele bazofete yango basaint valentin biloko wana nyonso tu eza diabolique eza biloko satan provoqué mpona koprovoqué kanda ya nzambe ozomona bato bazosala o le 14 soki le 14 nini wana do mutu na mutu azosala makambo na kati ya badate wana epuis satan azotravaille makasi na kati ya badate wana komona o balobi ke no fete moko ya 3 mars soki le 8 mars ntango basali fete wana balati bango nyonso maputa kasi eza nzambe ayebisangaki fete wana ezalaka fete ya hypocrisie eza fete ya hypocrisie mwana nzambe okolata liputa kaka teke mpona le 8 mars me mwana nzambe fo lata modestie fo lata kitoko chaque jour eza vie chaque jour mais satan azokosa bato ke fo bozala na date moko oyo bobongisi mpo bolata bien donc mamikolo etikali sala na kaka nyonso olingi lata na kaka mabe tambola na kaka mabe parce que mikolo ekoya okofete mokolo ya fete nde kolata bien eza ignorance Bible elobi na kati ya Osée chapitre 4 verset 6 elobi mon peuple est détruit par manque de connaissance. Abi comme tu as abandonné la parole de l'Éternel et tu as abandonné la connaissance de Dieu, moi aussi je te rejetterai. Nzambe abi ke lokolo boyi ngai nzambe o boyi connaissance na kobwakisa yo. Vie à paradis ezali vie. Paradis ndenge eza wana ezali vie eza monde. Jean 14 alobi yango clair ke ezali monde nde omoni balakisanga ke na vie ya paradis wana omoni bapasteur ebele bazorate alakisanga mpe bato mosusu bazalaki lokola banani baprotocolaire bamosusu bazalaki lokola bapont bazokotisa bato na lola me bango moko bazokota te ndenge Jésus-Christ alobaki na bafarisien ke bino bozoteya bato liloba na nzambe me bino moko bokokota kuna te kale baninga bakota te bino mpe bokokota te mpo ya nini mpo mokili oyo ezali na makambo mabe mokili tozaka na bavengeance paradis eza esika moko ya bien oyo nzambe azobongisa mpo na yo ozala wana vengeance eza epa nzambe epa na yo mutu te nde ozomona ke bato mingi bazala na esprit ya haine vengeance basalaki nga boye nga mpe na kozongisa na kokende koboma na kosala boye bakoyeba ngai na kolakisa bango limbisa kaka zala na esprit ya pardon po ete nkolo yesu kristo asunga yo ntango azolakisa ngai makambo wana bike paradis ezali vie ezali baville mpo lolo eza divise na deux parties toza na ciel esika nzambe avandi na baange na ye bango nyonso baza kuna na baange na baesprit wana paradis ezali esika ya bandimi oyo bazokufa kati na yesu masiya mondimi oyo ayambi jésus christ lokola seigneur et sauveur nde azokende na paradis paradis ebanda ta nini paradis histoire ya paradis kala ezalaka te histoire ya paradis eye kobanda na mokolo oyo yesu masiya azokufa ntango azokufa azalaki na criminel moko na moyibi criminel azotuna yesu masiya soki oza mwana nzambe mibikisa komisa yo mpe obikisa biso me moko abike ye asalaki mabe te yo na ngai nde tosali mabe masumu na biso nde ememi biso awo yo ozotyola mwana na nzambe yebeki okozwa etumbu ya nzambe wana alobiki nkolo yokelenga mawa mokolo koya na bokonzi ya nzambe nga mpe tozala na yo nkolo yesu abike aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis de Dieu. Donc kaka lelo tokozala na yo na paradis. Donc ceux qui ont dimeli Jésus Christ c'est tant que Seigneur et Sauveur na yo kaka na minute wana ceux qui okufi okelola ndenge ezalaka. Donc principe amnene pa nzambe ezali fo yamba Yesu. Ba église ebele nzamba zo senga eza pe tamba sala même ba séminaire na ba église batalisa batu ndenge nini ko yamba Yesu. Bandi mebele bazokola te po ani mingi ba yamba Yesu pe.
ayaka na église na loyenge ayeka na église okotuna ngame ndenge nini ngana ye église bona yamba Yesu te nana mama ko pe alotango ayebisanga ngo alobaki na lota pe na sambelaka na ngame bayebisanga ke nano yamba Yesu te fo luka msala nzambe moko ayamso Yesu tokuta na abenganga na yambisa Yesu na sala yango donc kokende église yango na te ko yamba Yesu kokende église yango na te ko yamba Yesu même na kati ya ba entreprise moto aza journalier azali engagé te journalier a cause de problème et occupé patron te parce qu'aza journalier mais engagé azali na droit de tango yo za engagé na royaume nzambe oyambi Jésus-Christ c'est tant que Seigneur et Sauveur bokonzi nzambe ekotikati na yo et bokonzi nzambe tango ekotikati na yo oyebi ke bolimbisi wana ozwi yango na makasi na yo te eza na ngolu na ye moko nzambe asali yo ngolu ozwa grâce wana po mingi pe bazwi yango te kokota lola pe ezali ngolu ya nzambe asalaka na ba oye alingi bato bakota lola eza ba o bakombo na bango ese komama wana mokili nano esalema te nzambe akoma bakombo ya bato bakota lola wana mokili nano esalemi te yo na nga nano tosalemi te me bakombo esi ekota kuna yango mona bato mosusu akosalela nzambe asali mesuka nango na moto ye moko nzambe ayebi na souveraineté na ye nzambe ayeba keto oyo atako asalinga babyangami baza ebele me baponami baza mke nzambe azoluka bato tozala sérieux même na kati ya baeglise oza moyembi zala sérieux oza pasteur ezala sérieux sala msala ya nzambe na ndenge oyo esengeli kozala na likuta te servir nzambe mpo lifuti wana ekoya bato te bakofuta yo mpona msala ya nzambe na kati ya msala oyo moto akofuta yo Yesu Masiya ye nde ayebaka kofuta lolo eza bien parce que tant tozotambola na paradis bazokende kolakisa balakisanga ser moko Anne wana azaka grande sœur na ngai nayebaka ye me yaka moko abelaka malade aye kokufa me nsima mikolo nzambe alakisanga sœur Anne wana do tozo nakei mpenza naketa la place ye azalaki na kati ya paradis namoni mpe ndako na ezalaki de niveau natuni ndako azwi yango ndenge nini babi ndako wana azwi yango ndenge banda kopesa badim action de grâce bofrande biloko wana bato bapesaka yango wana nde eza matériel batindaka na lola tango osungaka msala ya nzambe kotala gauche te bato bakodécourage yo mpe bato bakoloba yo mpe olinga kolakisa nini yo mpe ozolinga otalisa nini mikolo nyonso kaka yo me tango osala bolamu wana yebake ekoloba epa nzambe do nzambe ayebi azopointe yango bato ebele bakokamwa ntango okende boye na lolo omoni kokuti ndako namona ndako ya grande sœur wana grande sœur nanga wana namona ndako na ye kitoko bambelire batie baemerode batie bacuivre batie bamatiere moko ya kitoko makasi namoni ndako na ye nasepeli me nazala na susi makasi mpo natunaki nzambe eske abiki to abiki te mekolo alakisi ngango ke abiki na ye lokola mosali na nzambe Pasteur Maurice nzambe asali grâce auta kokufa kala te mekolo asali grâce aza na bokonzi na ye mpo na nini kosalela nzambe kati na solo alite mingi kola ebisengaki alite asali misala na ndenge esengeli bambula na ye ekokaki deja tana ye ekokaki ngai nazwi ye eza esengo kola bike aza na kati ya gloire na ye évangéliste Maurice aza na kati ya gloire ya Seigneur babenga ye Maurice Serilo aza na kati ya gloire ya Seigneur esengo azaka juif esengo na baoyo baoservir nzambe esengo na baoyo baosalela nzambe Apocalypse 14:13 abike Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les trouvent. Et sengo na bayenge bene banso o ba ko kufa kati na nkolo Yesu Masiya pamba te misala basala kina mukili ekolanda bango oyo zo sala lelo ozo tangisa bana nazo pesino kaka illustration ka yase o bazo tangisa bana na mukili yako mutu azotangisa bana na ye parce que bana soki batangi tango ye azokoma mukolo bana wana bakosunga ye soki basisi betidi bana wana bakosunga ye bakosalisa ye avenir bapreparaka yango na présent futur bazoprépare yango na kati ya présent jamais okoko préparer présent na kati ya présent babiki okoprépare nde futur na kati ya présent mutu nyonso azolite alona mpo soki aloni mokolo oyo pasi ekozala mpo abuka mutu nyonso asala bolamu mpo ntango makambo ya makasi ekoya bolamu wana ekosala nini ekosunga ye
Donc mutu na mutu bolambi okosala ka epa nzambe yebaki ekoloba mutu nyonso azotangisa bana na ye po un jour soki bana wana bakoli basunga ye. Mais tomoni que jeunesse lelo eza détruit, jeunesse lelo bato bakomi bavoyu, bato bakomi pe bazolinga nzambe te, bato bamona comme si nzambe a existaka te. Ya moni promesse ya nzambe eza ke ba jeune fo bateya, ba jeune nzambe azo préparer génération tous les jours tozo insister na likambwana. Génération ekoya oyo koteya libra nzambe, bato bakoya o bakosala mosala na ndenge oyo esengeli pe nzambe akokumisama. Nde ozomona vie ya paradis. Bato babanda koseka biso bino bolobelaka lola na lola ba moyen de transport ezali, ba moyen de transport mususu eza pe ozomona ngo lokola vélo, ba moyen de transport mususu penza eza ozomona ngo lokola avion. Nzamba sa mapata azwa ba chrysolite, azwa ba diamant, azwa mapata asangisa nzamba tambola likolo ya lipata wana na forme ya avion. Eza moyen de transport, moyen de transport mususu ya lola eza nini bachar. Tango Eli akendaka na lola nzamba atindaka bachar de feu, bachar de feu wana eyaki kozwa Eli eza moyen de transport oyo ezalaki ete soki mondimi akufi kati na se nzamba kotinda ba ange baye bazwi bondimi oyo ya solo abanda kotambola na vérité, ba ange bakoya bazwi molimo na yo âme na yo bamemi yango na paradis esengo kote ozomona bato bazolela yo okomona bango tango okufi wana ozomona pe bato nde baolela yo otelemi wana pe ozomona keza yo okomi deux personnes nde nzamba alakisaka ngai nami nazokomi mona tout le temps naza neti deux personnes natuni nzambe eske vraiment nakufi a partir ya lola nzambe ebisinga kende na se kita otala nzoto na yo na kita alakisi ngai siko place nzoto na ngai ezalaki na mbeto alakisi ngai yango nazotala yango na esprit siko natali mais oyo nzoto na ngai vraiment oyo nzoto na ngai siko na bandi koyoka neti mwa mawa moko boye nabi seke na kozonga liso na nzoto te nzoto yango sali te nzoto yango ozomona lokola pe lokola nkoba nzoto moko pe ya mabe ya mbindo mais oyo nazalaki nango ya pepele nga wana sikoyo ya nzoto mosusu wana kitoko ya gloire yango wana mona ntango bato bazokufa kokanisa te soki moto akufi ayebaka te soki moto akufi ayebi ke akufi akomona mpe bino bato boolela ye bino bato boolela ye wana soki exemple ya okeli felo ye kuto alela koleka bino parce que ye déjà aluka ta évangéliste moko ayambisa yesu lokola nkolo mpe mobikisi mais c'est trop tard. Soki pe aza mwana nzambe nde na temps wana akomona de ba ange baza wana baye ndenge akufise mokolo esengo donc yamona biso to feta na biso ba anniversaire te ba fête mususu to feta ngote biso ka to ba fête na biso ka ba fête chrétienne ezali lokola Pentecôte eza pe fête lokola ba Pâques nde biloko wana nde ozomona bato ebele vraiment bazokende ko se retrouver kaka na likambo ya muke kaka kama eloko ya muke ubanda ko négliger nde eloko wana nde ekonyokola yo babi ke ton péché t'atteindra nzamba sunga moko na moko nzamba salisa bino vraiment lola tango ozotambola ba moyen de transport eza do tango ozotambola kata mboka ngo ozomona bandako eza lokola ba verre eza transparent lokola ba verre bandako eza penza transparent kitoko makasi mais na ndenge oza esprit ozotambola kaka na vitesse kono batambola mingi na makolo te bozotambola kana na vitesse eloko moko ezotambusa bino na vitesse ya makasi n'espace de temps kolo yesu azwinga azokemema ngai abike loba yo na tie lokola témoin loba po liboso na banda obanga abisenga ke loba na yo kobanga batu te loba vérité oya kobika oya koyoka abiksi molimo na ye oya kotia tembe etali po même yesu masi atango ayaki na mokili bato bandima yete yango wana soyez béni soki oza wana nano yamba yesu te bien-aimé lelo zwa décision ya koyamba yesu lokola kolope mobiksi na yo landanga na prière oyo loba kolo yesu na yamio na bomona ngai zala mokonzi pe mobiksi na ngai limbisa masumu na ngai lelo na pesi motema na ngai epa na yo wi natambolaki mabe nasalaki masumu zala mokonzi na ngai naboyi satan naboyi bademon kobanda lelo nakomi mwana nzambe nasali divorce na diable makambo na ye nyonso naboyi yango na kombo na yesu yo zala mokonzi na ngai tosambelisene notre Dieu natiki bana na yo na maboko na yo tala ndenge bazobenga biso mpona kosunga bango par rapport ya ba message bazoyoka tala ndenge moko na moko azozwa motema pote ayoka makambo oyo pambola bango eternel Dieu zala na bango bao satana kangaki na mipepe mabe yawe sunga bango eternel Dieu tolingi délivrance ezala kati na moko bazwa délivrance totale o azaki na vie ya masumu na ye elimbisama yesu oyaki na mokili mpona kolimbisa bato oyaki mpona kokangola bato oyaki
ezalaki mpona kosambisa bato te nayebi ke message nayo ezali te po te bato batika masumu baya kokota na lola. Sunga biso Père au nom de Jésus-Christ, amen. Oya lingia benga biso numéro na biso eza wana plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Toza ministère Cité Nouvelle Jérusalem, toza na kati ya construction, tozo tonga temple ya Nzambe ezali na côté à triangle campus. C'est que vous tirons penga ba OK campus de na triangle wana sima ya salma ya los nde sika temple ezotongama. Moni ko bakisa saki ya sima oko soutenir musala wana bocha loboko ezali poete Nzambe apambulo moko na moko misala nyonso ko sala wana Nzambe otika yote soutenir musala oyo. Sunga pe bandeko bazo zwa musala ya ko filmer biso ya ko sala misala oyo. Nzambe amonisa na komona Yesu. Amen. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka moninga, moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, moninga, tala tango ekome mai. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekome mai. Moninga, tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais engela bomoi Moninga, tala tango ekoleka ekolo nyonso bato tango eza koleka
ntango ezakoleka ntango ezakoleka le temps passe Alvin Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe